Nga la famille tambola na mokili omona makambo. Makambo eza minene tambo zomona na ba titre nazo koma pitbull na femme insensée, c'est-à-dire il y a des choses. Eza na makambo o ezoleka na kati ya communauté na biso, batu ba olobela ngo penza te. Mais batu ba komi basé ka na sija fali. Na otala mama mona TikTok awa. Musala mama wana so tali pena mama wana bien na suki aka so bo chelinga ba like na che longi pona TikTok na che video elongi so bo chelinga ba like bien na YouTube na che pe longi nanga tadi ngala pa bonjour mama moka zo le kara na TikTok so tali pena mama wana ko insensé.com akata mwa suki ne mwa kovo bozo mona ke mutu moka se retrouva na poto sans but. Chance et sourire ye kaka mutazo amemi ake na epoto soki pa tiki ye soki pa borara ngunda soki pe na kombo a famille o mona binda batu baza suma yele te botika ngana lobela bino ta bongo santé za bien te mais moteme e suka na sali presque 3 ou 4 jours comme ça non sala ni ba live ni ba émission donc moteme zo vimba makambo na mona na réseaux sociaux na makambo ezolekana e comme matanga tina kingo a bandeko nanga. Bon, comme il a combien de likes déjà, kuna bino mo bochela nga nombre ba like avant na vérifier po na fungola bino caméra na YouTube. Bande konangai kolala kolamuka ba femme insensée accompagnée na pitbull. Nzambe. Na bien réseaux sociaux na ba ko kangala bango ata pour un temps kaka to vanda. Bande ko makambo ezobima di jour au jour, makambo ezobima di jour au jour. Omoni batu mususu baza batu ya kotalaka te na vie. Mutu mususu ka nengo zotala azo connecté yo na ba onde négative ya vie na e. Mutu mususu zotala aza insensé. Mutu mususu zotala aza non instruit. Mutu mususu zotala boye aza na ba malédiction na aza na bondoki na aza tellement zobake a comment connecter toute une communauté ba komi ba femme insensée franchement bon comme combien de like kuna na fungo la vidéo bino mo ba mitale la ba like so bo moni ba like na bino ekomi malonga na fungole li bino vidéo bande konanga tolo bela sujet ya pitbull bato ebele ba mitu na qui est pitbull toi na pitbull mi balé na réseaux sociaux pitbull moko fallait atika na défaut. Matin, midi, soir, batu ba chanjara sous sujet te, ba sujet important ya koya ko révéler batu ba makamo important ya koya ko loba na batu ba zo loba te. Mais oh batu ba mon important eza sujet ya pitbull a Niki. Matin, midi, soir, batu ba yaka. Oh mona bino mo mona teke Niki azandoki. Bino mo pe ata bino mo mona teke Niki, c'est une sorcière en personne. Bo mona ngote. Comment mutu mbako kosa mukili mo bimbati na niveau olata zemi. Est-ce que bo mona ngo eza normal? Bo komi combien kasina fungola. C'est anga mon pinata. Bo zanata non na téléphone mususu Bo tchela nga ba like la famille bo partager vidéo s'il vous plaît. Donc batu ba komi désorienté mutu botala omoni balobaka l'appétit vient en mangeant baloba bon na français tinaide son na lobby bien. Donc au fur et à mesure botala ra moi si moraza insensé non instruit allez bokoti na elengi wana po baloba mutu soko lingi ozotala mingi olinga yo osepela na ba défaut na oba no mona ngo suste. Alors batu ba koko détecter ba défaut ya mutu susute. Oyebike batu bango moko pe bakomi ba fanatique ya ki insensango. Donc batu ba lati yango communauté mobimba bakomi na bango pena ben insensé ko. Le roi ba blague et bandaki le roi ba blague. Nzambe na lola. Te pardon, c'est la talanang. Bo partager lenga pe vidéo oyo. Bo partager ngo eza important. Donc batu penza ba koma na bango pe ben insensé penza ka boye. Ya gratuité mutabota maki insensé te. Mutazala iko luka mbongo mutabanda asaki bien na vie na mais banda akoma connecter l'internet. Internet mibali na basi ba komi ba insensé. Likona ngo bato bazobebisa bango ba pitbull. Tozana basi ba pitbull na réseaux sociaux Tozana ba pitbull. Omoni pitbull.
Pitbull au fur et à mesure au vendaka na danger permanent nde ba fille toza na bango na internet naza na bata TikTok naza na bato YouTube nde bango totondi na bango na et puis so tali la plupart balingi na bango émission malamu te nde eza soko sala émission moko oyo eko ramener batu na raison émission moko oyo eza éducatif ba otala te bango nde baza na balingi batu so bamoni poso tali na ntina TikTok ba live nyonso ya mafinga yango nde ezaka na bavie ebele ndemo na YouTube ndemo na YouTube yaya e abino mo na TikTok ate bande obochelanga ba like ya muke na YouTube pe ba video nyonso bomona na YouTube so moni ba video wana esali ba vie ebele seke mafinga eza na kati ya ba video mama Judith Kalanga na pesi mbote so moni mafinga eza ma video wana so moni ngo eza na ba vie ebele ya kotala bien okuta clash eza so moni mutu wana aosala ba succès belé batu ba otala e mikolo wana soit sexe net ebele na internet quand on parle du succès au mona ke mutu azu succès po atika yi mutakala na e pendant un temps na réseaux sociaux et pesa mutu succès dans la plupart pe ya batu ebele o bomona lelo nga mitakala na mitakala nde na internet azwa succès ka pona mutakala batu bakoma olobela komona parce que nilité na etikala libanda même na TikTok awa so talaka mutu po mutakala moko elongi moko mutakala ebimai na réseaux sociaux lokola ya ye na TikTok mbala moko bata ba contrat balandi vous imaginez que niveau ya ba congolais to komi ba insensé na ba pitbull donc non comprendre mutu te makolote batu baza basala ba émission sans clash net mama Judith Kalanga za asa émission sans clash aza mutu o se respectaka bata contrat ba oyate ma Judith contre koyate contre lingi batoyo tanga zo salele publicité a ofinga batu contre lingi batoyo a uti na sex tap na video na ya mutakala tellement biso to pesa ga batoyo bato bazwi ba succès na mutakala to batoyo batiki ba sex tap na bango bazaka na privilège ya okutana na ba contrat ya makamba minene do mutu mo uto tika mutakala ne ya récemment ba contre ye non te communauté oyo zebo zeno na kanga na câble nanga communauté oyo bande ko bochela like Facebook YouTube so bochelinga like te bo vanda soki bo partager te na ko chala nga vidéo te na so kufaka na bande kwa TikTok boche bo partager vidéo s'il vous plaît donc ozomona batu moko o bazo mériter te mais ozomona batu wana nde oyo bango bazozwa ba contrat ba même personne bazozwa ba publicité ba même personne bazana ba vie ebele ba même personne sera côté ya bando finga batu banda tongo tibutu azosala ba vie mutu moko akota na live na ye awa aloba te loko moko ya bien ata ya conseil bokota te donc ozomona tokomi na communauté ya ben sensé ya ba pitbull na bato baza donc soyi lelo yo on se retrouver na liste ba fanatique ba non instruit mama ato tango ozwa ba diplôme oza non instruit muto aza mayele muto azo réfléchir aponaka même ba chaîne à kotala muto aza mayele muto azo réfléchir aponaka ba sujet akoya kotie longi na ye to koya kotiela mutata vie omone bo talanga boy pona oya otielanga ta vie oyo tielinga oyo et senga na yo omona ke makamusara lo beza intéressant je peux gagner quelque chose dedans alors so eza intéressant te malam na tala sarate siko bino tango bokoma ba fanatique groupe mobimba ya communauté ba insensé boza derrière muto atanga te aza maele te a gagner vie na ba sex step mitakala changement des hommes na média yebisanga bozo éduquer bana batuni donc mwana na kwana ya yebike ata babalanga te na ko blaksa mobile nanga na communauté yaya toza ba bantu kitire africaine ekenda wapi mwana zalaka suki aleza na mwa petit chéri ne azoki no bomba na kuna batu ba mona te po mobali wana balanga te mais lelo yo ekoma nango officiellement babala yo ou pas oloroti zemi na yo oyo cheli batu na réseaux sociaux o s'inventer peliko nango non siko mutandengi wana omona communauté moko boye pe même sou ba oloba na kati ba mi benga bata maele te boza ba insensé bino nyonso ba insensé
muta mayele achaka misu na ye place eza bénéfique pour na ye muta mayele place mayele na ye eza ko se retrouver te auya te. Dans communauté mobimba wana nyonso tomona wana ben sensé na bato bazo soutenir Niki so tali bato ba soutenir Niki bien ba femme seule avec wifi basi o mibali batika bango na défaut basi siko ene na jalousie na kanda wana ba comment ozongisela ngo fali parce que moi si oyo aza yo ke loko moi si oyo aza occupé aza mobile na ye ana problème a bolingo te akenda musala na ye akenda kayu na ye azamba business na ye aluka bambongo na ye yebisanga est-ce que moi si andenge wana kozwa temps ata na live moko abenga pona ofinga fali est-ce que tali est-ce que makambo wana tali nanu makamba fali na Niki na bana fali et ça dossier familial est-ce que tali nani pour demain ou après demain fali na Niki ata ba oyoka na te mais bana wana batikalika ba ipupa biso to koma ba ipupa te bango ba ozaka ba ipupa siko ozomona ke communauté mobimba o batikala na défaut bana ba problème ba je t'aime babala batata koko mino epola ana poto mabala mundele mo mino yaya na uto osala émission mo aya ba problème ba chouette botala kite na moni na fungolela bino na yoki bata YouTube mawa vous allez chelongi pardon. Bozela, bo partager vidéo na chela bango no elongi. Ba yo pété bozela, to chela bango elongi. Na pesa bango conseil ba yo ka été. Bo like vidéo. Donc, yebisanga tang na bande ko pesa conseil awa dernièrement. Na bande ko loba. Moi si kosala ka choix te pona sentiment ya sexe. Kosala ka choix te pona sentiment ya mbongo po Orlando mobile mo azana mbongo maza immature ya osana te. Abando finga papa na o mama na afingi famille no mobimba parce que Orlando ki e pona profit là. Assume. Koya na internet te olela awa mobile wana afinga ka ba parents nga oyebaki. Orlando ilo koso ya mbongo. Olingi yo moko yaya. Yo moko na compte na yo moko. Oli yoka ngana linga mbali nanga so ameli ba diamba na ye. So ameli ba diamba na ye akomisa nga au top. Yaya. Oui. Akomelelo diamba. Akomiso au top. Les retours de diamba, les richesses de diamba, les lengi de diamba, yo mto yo ngona mbetu. Y a pas de problème. Liko nango yo moko koma osombela mobali babula diamba. Pour na plaisir sexuel. Yo moko okoma komelisa mobali bilo makasi. Osombela ke ba whisky. Pour na yo yebi ke soka meli ba whisky. A koti si so atabula diamba. Amatata la te. Cheval a kosa. Donc ozana sima ya bolingo ota l'avenir te. Mais ozota la kaka sexe. Donc conscience no yebi ko lingi diamber moroboye. Conscience no ebi ko lingi mobali moko ozalaka irresponsable na vie. Akokosombelo ndaku te. Akokosala dépense te a respecter te na miso batu. Mais quand même olingi. Olingi tout simplement parce que soit meli badiamba amatako bien. OK, on accepte. Yaya. Sko mobala ndengo wana sora tikio akio bimana camarade no koya internet te. Ngai mikolo yo mwasi nyonso ko réclamer mobile na internet na ko sasa yo po toza bazoba na premier point ya rolingela mobile to sala rango te po tala ke mobile na olinga na mi pesa na corps âme na esprit. Est-ce que mobile aza na cerveau? L'homme c'est le cerveau. Mobile ya mbongo na poste yo ngati so bali muto yo atanga trop na vie ama yele tellement que mobile nengwa no kanti bo réussir na vie te. Yorati mobali cerveau mobali soki eza kitoko. Moi si même ato sala musala boko évoluer. Basi combien bazawa bazanga na bambongo na ba vie banda lingana na mobala kweya. Et là que mobile azui immatire-insensé.com mobile sans projet. Mobile à cause à mbongo opesa moi si palpable était. Mais l'homme doit avoir une tête bien faite. Au moment mobile soit na mutu moko ya makasi.
akoede mwasi ah mama namoni osalaka eloko boye naza na ide moko eske na fondation na yo okokotisa eloko moko boye te nga na osala elo badocument sala eloko mobali azo ede mwasi mère double merci mobali aza kooriente mwasi merci hein Gisela merci beaucoup mobali aza koaccompagner vision ya mwasi eske mwasi ya ndenge wana mobali akorespecte ete basi tozosala choix ya mbongo na sexe tala niveau mwasi azomona pena ke mobali o place atie lokolo a mobali malamu ta na avenir te mobali oyo alinga pona toyebaka ya tala omoni lisola bapasha moko auti olela na TikTok tande basala biso les colis de papou waouh waouh papou ça c'est papou c'est mon homme ata somba ki yemo quoi aye komesa biso be mai na tonga c'est mon homme tu sais waouh papa tuneli nga cadeau à téléphone auti kolela wati mobala batu auti kolela na TikTok hein auti kolela na TikTok donc azop et puis abosani ka ye mutazalo bana biso mobali nanga kabeli nga $10,000 mobali nanga kabeli lelo komi on nazo ata $1,000 te baneolaka basi tosaka na vie bablaga nango te on ne vit qu'une seule fois yango nazoloba tangu yo zwaka tana o oche connexion na o futela kango chaque fin du mois pa mundele ozolanda po ebele boza na TikTok boza pe na ba fanatique na YouTube boza na YouTube boza pe na ba fanatique na TikTok c'est poser yo moko question mi tuna loba nga sarap nane na zaboe ngane na zaboe natala asara to la pona na makambo sara to la lobaka je gagne quoi soko gagna ke logo te ya simba motema les cas perd ta temps perds ton temps pour rien. Na vie à l'élo, il n'y a rien pour rien. Tous on court derrière nos intérêts. Alors, quand il n'y a pas d'intérêt là, ne me regarde pas. Si on se retrouve dans mon maximum intérêt à savoir nanga, reste là. Mais so, tala si ko communauté mobimbeke na ko vanda ozomona maman live il y a 4 heures du temps. Na 4 heures du temps, tu peux te faire de l'argent sans le savoir. Mais mouto a 8 ans, ya kovanda pendant 4 heures du temps. Na live, moro bazo finga fali. Tu gagnes quoi, ma soeur? Fali wana eloko échanger na vie na ezate. Fali nga kutu na okay batu musuba oloba. Macron, fali yo, oteki mboka, kovanda susu awate. Ba uti kotumbanda kwa fali. Fali azaka fali hein. Batu minda kwana, ce sont nos frères. Bande on a biso ba congolais. Fali aza congolais. Miso natala e bango récemment, Macron wana koleka awate Macron koleka njili te. Ya Macron aleki njili. Nakanisa ki Macron koleka te. Enfin, Macron aleki njili. Nakamwe makasi. Enfin, Macron aleki njili kakam. Tia komi. Ngana Macron yo, c'est bazo publier le moninyo du genre bazo publier le mot du genre que tolingi Macron te na Congo tolingi Macron te. Macron atamboli na molili na bandal. Bozaki wapi? Bozaki te. Donc communauté bazo rêver sous bazo penser sur ba vie na bangote. Motema mabe komi na communauté lelo bako mona tom sous mère double ote kama futa. Or ayebite que mère double tia ote kama futa azwaki temps ya ko concevoir. Pona zala o naza mobala respecter nga fona sa ta business mo amuke. Mère double abandé ko réfléchir sur elo rakosa na vie à se retrouver na business à mafuta. Mais tala congolais arobando luka réfléchir. Ye ma passa wana ateka mafuta yo kantima. Tala congolais nenga chola ka ba effort abaninga. Ye ma passa na pe monsa mafuta. Ba mafuta ba chinois wana. Non somba te. Ya boye ba ko encourager bato bazoluka mbongo na pasi. Bino bozo vanda na ba réseaux sociaux awa sans rien faire. Bozo gagner te loka malonga te.
Mais bozo passer toute une journée. Et puis au moins, même personne va bien en live. Moi, ça m'étonne. Ngaku toi, son a sali ba live en wata matin, midi, soir. Na gagna un bon. Mais aux hommes, on a comme une incapacité à ressentir la live chaque jour. Tout simplement parce que n'a qu'à rester place morte. Na c'est la fin du mois à YouTube. Ngalinga mbongo ekota partout. Donc na komi siko ko se départager na kabanzoto na business, na kabapenzoto na bataba formation, ndambo nzoto pe na tika na réseaux sociaux. Siko bino tangu bozo kota na ba live batu. Bato boyaka kotala vous gagnez quoi? 4 heures du temps. Combien vous gagnez na Caillou? 4 heures du temps combien? 4 heures du temps au salaire chaque jour na ba live battu ko benga ozo bimisa ba énergie ozo benga siko lelo so bomoni Sarah azu moi chaînette na ya sombi azu avion na ya matimo business class et sali pe bino keto o mona pe bateau na yebite na liana bangote ba fongoli pe ba caméra ba so pe ba live yo Sarah ozane lokote ya na ne loko so na ki ne lokote na ngana futa business class te na ne loko so na ki ne loko te na ngana somba chaînette te tant na za ki ne loko te boba na mona ke Sarah ne loko te siko mo loko ikota c'est-à-dire so na sali loko na ngase ke mo loko eza donc comment batu bako vanda na ba live omoni kalanga na banda oloba deux fois bo vanda na ba live pour na kolongola stress oui bozo bofungola na clé na bino bozo vanda pour na kolongola stress. Mais comment que la stress échanger comme déjà na niveau ya que beaucoup takati na makambo abatu yebsanga youtuber a osa l'émission azo finga tant so za ba compte à rendre na mission wana journaliste a osa l'émission azo finga tant so ba futi mbongo asala ba misala ba ya ba mouchard pour se pelisa musicien mo songolo pakala siko yo ozana problème na falite ozana problème na werate wana problème na kofite wana problème na mutute mais yoka en tout cas ngane nazo benga wa fali wana zantoki en tout cas bana wana bota bangote mususu aye bana wana baza bana falite mususu aye bana wana kutu babota bangona intel ya bona ba énergie à perdre hein? Franchement bozana ba énergie o bozo kabango gratuitement siko bato bolanda bozo yeba même pas pourquoi bolanda bango yo moko monte ke vi na yo rozara ki wele ta insensé basé be na communauté bato bolanda wana taka na uto pesa bino exemple mutu moko asala ka be mission na ya kitoko awa contrat ko yate omoni mutu afinga mingi nde ba contrat elanda e mutu azotika mitakala libanda ba contrat zoya ba insensé Raisa Pindi na pesio mbote. Et puis yenda na succès hein. Succès ngweza ya nini po mutakale etika makili banda. Les grandes personnes, les grandes femmes au bazar se respecter ba personnalité. Ba on mérite biloko wana te. Ba on mérite ngote. Est-ce que biso tout toko koma ba insensé na ba pitbull ka pour na faire plaire batu. Toko koma ngo pour na ba contrat? Non. Mais on peut se faire de l'argent ce qui bo motona maeleza na uté ko c'est la bino be mission wa be mission na uto c'est la bino récemment ba formation il y a eu des mamans au ba bénéficier nango bazo komelanga bazo tikilanga même na ba commentaire na Facebook mama Sarah lelo mobile nanga comment respecter nga grâce na yo mama Sarah lelo batu ba comment respecter nga grâce na yo na comment oteka na za place tel na comment revoyager ba conseil na yo a bénéficier nango siko tango bino bokenda na ba live place bazo finga batu vous bénéficiez de quoi vous bénéficiez na nini na rien au contribuer na lisumu ya ko participer place bazo finga bazo diffamer ba via batu au contribuer na malédiction gratuit oyo o gagner langwata 1 euro te allez après tant okyo sambela nzambe pesanga mwana nzambe pesanga mobali pesanga mabota baroyate oza insensé baroyate mabondeli na nzamba koyoka te donc okoma na okosumuka chaque jour na ba live batu bino musana bino bokoma ko chaka ba commentaire à mafinga ya
Naloba ngo met fois Raisa Pindi nanga merci bisous. Ngande na zaboy. Ato finginga. Ato sasinga. Ato salinga nyonso koki ko sala. Au moins il a fin du mois. Fongola à la porte. Boze yana fou. Ah ok attendez. Boze yana fou wa bana ba outil classe hein. Boze la famille. Bon partager kuna et bon partager aka boze. Ah bon partager. La émission na ça il faut c'est pas les prix je suis à live. Nazongi na utofungwa ndako hein. Voilà. Nabanda ekoloba. Nabanda oloba. Tangu bino boyaka kotala batu. Tangu boyaka kotikela batu ba commentaire mabe. Mama, lisumwa mukene ya munene ezala te. Ozomona mutu azana ba ndeto za boye. Biso tout wana ba problème na ba famille. Toza pe na ba problème na ba couple. Toza na ba problème partout. Nde bino pe boana ngo. Mais si yo ozo se permettre au soumukaka chaque jour pour au comment fanatique ya pitbull yo comme insensé. Batu moko ba ka ko détruire à la personne à ba réputation à batu. Ozana simana bango. Maman, ato sengi libala ekoyate. Ato kili, osali ba jeune en 40 jours 40 nuits ekoyate. Yo mo ozo yebisa nzambe nzambe nanga na lingi mobala batute na bimanga na mibala batute na sali pe loko te nzambe nanga problème ni ezo komelanga mafinga oyo yako finga batu na ba commentaire okaiti nzamba omona te. Dieu voit tout. Même na kati na fin fo ya mutema mutu nzamba omona na ba penser mutu o penser. Siko tango bozo ya kofinga batu ozomona mutu mo azo fingo na n boyebani te yango mutu ayo kota mama to sola te yoka soni nga yaka na live note Rosette ko yaka na live nanga te yoka soni ozo yo sani mutu bo sola to ozo yo sani na live na yo mona nga na za bikota kota na live batu bima donc la famille na bando loba tango bino boyaka ko commenter. Eza biloko yo communauté loba na binote. Et puis bozo linga bato bazo ya expliquer bino ba réalité à vite. Bozo linga bato bazo ya expliquer bino ba réalité à vite, mais bolinga plutôt bato bazo ya kofinga matin midi soir bino bo participer na masumu wana. Maman oko réfléchir pour na vie na mukoni. Lelo soki liwe zuyo bana na yo kotika bango na etanini. Yo moko banda o calculer so leo na kufi bana nanga ba otika na maboko nani oso bongise loko kotika o mona ta terrain vide na no sombite siko yebisanga ozo ya koluka nini na kofinga batu na ba commentaire ozo ya koluka nini kokota makamba ba famille bato etali ata binote na lobango met fois so moni journaliste avandi na plateau azo finga musicien c'est que musicien mo pa na simane. Ya bango bazo sumuka na conscience tamsu bafuta ki mbongo. Siko yo nongo zotala ngabwe. Oyebi fali ni na pembeni ni na musika ngana oto ebanite na ibeloko na ote na sala o mabete me boko banda ko finga. Mutu mususa obando benga na appel bozo finga na ba live. Siko nazo mituna. Ndenge bo finga wana. Est-ce que boza pe na ba problème mo bo sengara aide nzambe? Bozaka na ba problème. Nan nzamba za étonné. Na combo N très étonné. D'ailleurs, N kala na moté amabeto yebaka basala ngo na moto boyebani bovandi. Ngala eto za ovanda tokola nzela mo me yendeni abala ministre. Mutu boyebana te. Botangani ata ba kombo na vite. Botangana te. Asala ope mabete. Mais au finga kae gratuitement chaque jour nzambasala. Tala communauté mobimba bakoma ba insensé. Muta ko poster photo na ya fingite alobe loko ta sali moi vidéo na e atie. Ya ko tanga ba commentaire. C'est choquant. Na mitu na monga bi o. Mais est-ce que muto azo finga muto yo ninga zam na ninga finge boy. Est-ce que ba yebani? 1000 fois je préfère ngana ba collègue na ngane to finga na. Omoni Raisa Pindi so afinginga.
tamsu to ana rando na eto fingani na ba cause mais yo siko muto za na commentaire ozo finga po gagner ni chaque jour oza na ba foko et puis bona musa bozwa musale omoni kotala ben sensé mingi bokomi ben sensé bokomi bazoba penza communauté komi ya bazoba tellement en vouloir kotala bazoba bokoti ne lengi wana automatiquement bokomi bazoba tala énergie a osala faux compte kosala faux compte eza énergie hein mais bakoma bazawana bakoma ta na ba 5 faux compte lelo a commenté na Alibaba soko bloqué atie komo mususu soko bloqué maman tanyo sozozo ya musala ya kosaila nga ba faux compte pour finga akanga soko siso finga nga na olia fufu hein soko au moins temps yo zo réfléchir ko ça ba faux compte ngata wana nazo réfléchir mikolo na koti si penza te fona bosser makasi mwana na koti sambongo na komata na ke ko se détendre moi vacances apparemment batebele bakenda sous vacances te pombongo yati vacances si là ande tozaro yeba ke toke vacances famille mobimba vacances bokenda te yo mo mituna okenda vacances quand ozata na projet na mutu te ya ko réfléchir sur de naza boye année passée na kenda vacances na bana te anoyo na sala ta kayu na kabata na nga na kayu ole na kotika 5 heures du temps na nga na ba TikTok na ba YouTube ko finga batu na ba commentaire et comment le musala réseaux sociaux baby si éducation à batu na ba mami kolo na ba tata mikolo ba insensé tant mutu il faut réfléchir pour na vie na ezala asufte ba vacances na tunika bokenda ba vacances quand vacances familiales bokendaka est-ce que bokendaka ba sortir tout ça non moi voyage bokete pombongo ya te mbongo so eza bokende Nathalie Zidala moi si makasi na oleka na boutique bokete po makuta apana soke loko eza bokende yango botikala na ba phrase ya so mutaola kisa moi bijou na tout est vanité ya tout est vanité yanga ozoloba tout est vanité po ozana ngote za keto mukolo kozwa okokomela kanga jamais tout est vanité nganga yoti robe nanga o ya gabana boyebi yango nazara fier na lati yango sala o ata 40e fois robo esala live naza l'aise mais son abina zoka bijou nanga mona lata na kingwa na lobela sur bijou et comme vantard et tout est vanité ya tout est vanité ezala raté tout est vanité wana poza nango te soko za nango osoma mutuka cher ovanda place à bien osomba olingo va en économie te olingo yo kelenga business class parce que tu as l'argent oromi sombela ba bijoux tu vas te faire des cadeaux afia TikTok te ba comment ya ko sabiso papou m'a offert moi si moi matara business class papa apesa ke ba cadeau à cher tota na suka film boy papu a luka place na économie siko Nathalie muto azo filmer vidéo wana webi ke communauté to baby Nathalie muto azo filmer vidéo wana c'est une maman avec les enfants na seki eza plaisir te mais eza vie oyo mutalinga la kisabatu na communauté ke mobali naza millionnaire na kati ya business class na bela fula batu ya na kovante omoninga na kosa binote na koka batu te na lingara batu pembeni na ngate banana comprendre ba congolais sur 100% 90% baza ben insensé na linga même pas na vendre 30 minutes na ndeko na congolais boy même na avion j'aime pas na kima batu na préférer na bomi mbongo na ki vendre na business pour éviter na kutana tane insensé morote na nzela lo balangata tola tokanga photo na lingi ben insensé te na vanda na bato tomsu ba lekinga na bato tomsu ba yebinga te nazali linzanza de misu na bango tant bien na la place à ba grand siko yo mimisi mobali na un millionnaire batala na suka boye azo welela ya pona lingolo ba tout na oluka vidéo wana kana TikTok na ko reposter kaka na lo balange lo te mena ozwaka na sala ngo collage
boye ba mutu na oloba opesi image na communauté mobali na waza millionnaire yaya folata poso millionnaire ezaka ya pasi ozomona niveau ya okosa ozomona niveau ya bato nde bakomi ben sensé sikoyo millionnaire na kati ya foule ya économie et puis na songe avion na foule ya économie na songe avion aoluka place a ovanda na basako sine na maboko millionnaire na YouTube na TikTok bokomi si millionnaire. Franchement, vous blaguez avec les gens. Si tout ça est anime. Communauté comme ba insensé. Bazwara tana bango mobimba. Ya otala ba émission ya bato ya otala bato yo ba apporter bango rien na vie. Batane ngwana. Topesa bango attention. Ba ozwa temps ya ko commenter, ba ozwa temps ya ko benga ko finga bato mususu. Mais awa ba millionnaire na kati avion kuna économie na mona na ngana millionnaire na kati économie te ata impresse à New York ya salara ka filmer millionnaire en économie je n'ai jamais vu sikoyo boye bisanga bozozo abata ya créer na ba faux compte bande ko bola mukako bola mukato luka mbongo omo ntango bato balela mboko eko bongate kasi ko bongate na ba insensé tozana bango mboko e bongate bato baola mukate ba luka mbongo ba omoni nga ngana loka ba pasteur oko o batuka bandimi ndenga nil part ba ofani sabino na ba live boy ba ndo sabino vérité ke nde bo finga bato na ba commentaire ya lisumu tam sozan ba problème non sérieux na vie o luka mabota oluka libala bana ozan ba problème na poto musala mukanda mais mama okendaki poto luka kayu batu ebe nde toza boye to finga bato baleka na bande de l'école te mais to rappelera batu ozwi ta musu chance te ya ba parents ba futelo minerva lotanga ba classe mais nzamba pesi yo chance okoma poto okoma instruite oko sala ba formation te okoki ko s'intégrer te na mboka oyo zali muto za na poto ozana ba problème à loyer ozana ba problème isika ovanda ozana ba problème ya olukandako ozana ba problème ya mukanda 5 ans na poto sans mukanda matin midi soir afinga batu na ba TikTok ozo finga batu na ba live na YouTube yaya soyons des réalistes 5 ans na poto sans domicile fixe nazongi Kinshasa walai nazongi Kinshasa na ba relation nyonso na tisa na vie na mibali nyonso na bima na bango na vie wana na lati poswa mutu wana abimi na ba musicien puis ye chance ye nzamba za osale grâce za obima na ba leader abimi na ba leader nyonso ya kombo abimi na ba mécène nyonso ya kombo boyoka à l'époque banda oninga na wana abimi na bango abimi pe na batambongo siko na ke poto pe na komi na poto eloko osala ezate 5 ans ni mukanda ni ndako ni esika ovanda insensé directement mutu fa koma motema mabe mutami moni asali 5 ans na poto mboka banda ko rêver akansaka poto ne papa awa utimboka okanisa kinde mapekwe akana njete siko ba mama o basara kayu babi ma 4 heures koke luka mbongo tala niveau ba mama na baza ben insensé bakaba vi na bango basalela kamutande ngwana cagnotte o asali 5 ans na poto ali ko sa cagnotte te mais aboko amaka na bambongo ya ba mitoki ya batu mususu ba oki obima na 4 heures na malili ko luka mbongo ko sa kayu eza na sens te communauté bolamuka tozo koma mitema mabe au fur et à mesure tozo koma bato aketo du jour au jour botela nga ba like s'il vous plaît la famille tozo koma mitema mabe du jour au jour tozo koma bato aketo du jour au jour tout simplement parce que toza na poto mboka oyo mutu akoki ko se retrouver na vie facilement mais yo okokobonga te okobonga ndenge nini biloko oyo
ekolakisa o nzelo bongo ozotala te soki bazofinga bato oye Bible elobi na moto abomaka na moto amonaki mapekisaki te na moto ayokaki asinyalaki te bino nyonso tu boza babomi soki nga navandi nde navandi boye nazwi exemple eta mosusu ya fali na bando finga fali sikoyo yo na ba commentaire Sarah kene na fali likolo fali wana ndoki fali wana pede fali wana muyibi fali wana yo na ba commentaire misu ba na telefone Sarah lekisanga na sasa fali wana ba lekisio ofingi fali ti aussi sokati live bimi nana mutafingi fali Sarah me yebaka to sali masumu biso nyonso ndenge moko na yo muto komantaki te mutalaki elo oni ne interessaki yo otala place o bazo diffamer batu ba ofinga batu yo pour participer donc même les sumu o nga mutu na bande mission na nga ya ofinga fali na sali même les sumu yo muto komantaki o sali même les sumu pe muta benga ki awa asali to partager ba onde négative ka na vie na lia onga monte to lia ngona bino sko entre temps yo ana poto wana ba démarche na ya mikando zo sala obosani ke ngansara na kisasa mais yo za na poto po travailler fozwa na mukanda okoti na kati elenga ba live lelo to fingi fali lobi to fingi fali fali on dirait pesa ngambongo na ko bakana fali lobi kuna fali sko na okabola ba onde négative wana biso nyonso ngamo ka atende na souffrir nango nangana bino toza na kati ya malédiction wana sikoyo lobi ou après demain okende bobo kangunda esimbite 2 ans ngunda esimbite 3 ans ngunda esimbite kokanga na bandoki te ndoki ka yo moko ti ndoki ka yo moko ya bande wana biso bwana poto bozo souffrir ko souffrir l'accident ke bwana mbongo te mais natala malili o na yoka na Washington yaya munoko esala bina ba gigi maboko ezolenga ba opesa nga ba gant ce qu'on a tali niveau malili onga bi Seigneur donc nga sona bi lelo na comme vanda na malili oyo na bima 4 heures na zongi Congo donc quelque part bolu kambongo na bino na pasi bolu kambongo na bino na minyoko. Alors, concentrez-vous na makambo eza prioritaire na ba vie na bino. Lelo soro kufi. Ozaraka tonga midi po kwa YouTube, TikTok, ba live nyonso basi ba yeba o ba pesa ona ba kombo ba koma obenga yo. Ba yebi ke live o a rateta o ya obenga kofinga. Live mama na rata obenga a kofinga. Ba yeba o partout. Soro kufi lelo. Na biso tout ba place o chela biso ba vie muta osa elo cotisation azate muta osa pe charge abana no tika na zate conscience na posaka ya conscience abatu comment boko sangana rabo bimisaka mbongo na mutu waza na maboko na makololo kwa bino aya poto ali ko lukate vie na ezo avancer te asali bino ba changement ya mibali ya sorti nyonso boyoka ngo soni te Leon Alaxi bino papa Diego to kaboni ka na internet na komo finga su muto ayebi nzoto nango komo finga lobi na yeli bino su mobali mus na kokate te na kokate eza ko détruire ba éducation ya batu ya bana ya batu ya mike muto yo azana audmat te azana kibo moto te wana ya kibonyama mutu ndenge wana ba mame belé bosangani ali ko luka musala te mukanda te eloko te ali ko s'informer te asala ta ba formation rien a se retrouver na poto pendant 5 ans clochard sans domicile fixe na succès nyonso mutamemi na mukongo malgré ça ya mitakala mais sans domicile fixe. Ale bino ba mama bokomi na bino na monopole ya okene ko sala banchinchani boboko la muto aza maboko na makololo ga bino. Siko yo mama o saka kanyoti wana. Yo moko wane loni.
banda ku combien sotongi na kisasa a na sola ndi pe bien na ba famille ba mama wana o mona bana bandeko ba souffrir awa bana bayana bango bakufa batika bana ba onyokwama bana ba ozanga tambongo okende classe ba ozanga telo ka olia ya biso kenda ba orphelinat to kenda osaba donc kuna il faut tout na biso ba kao ezana ba orphelinat mutu mususu papa na mama bakufa me bandeko ba parents na e baza en vie me ba rejeta e ata likola tali na se akokita yo mibwaka ngunda na kati ya orphelinat. Combien de bandeko na bino bazo souffrir na Kinshasa yo mama osara cagnotte maman abeta ba tampon osara cagnotte ba mama batu bokangi bango na nzungu abondoki basangisela ba bino bambongo ba mama wana na ba famille na bango bana batu ba souffrir te bazana batu ba souffrir bana batu ba olala banzala bana batu ba ozanga ta maya lobo na lipa balia mais quand même bozo soit souci à muto aza maboko na makolo matin midi soir azo ofinga batu na internet mbongo na ye oya bafuta kae azo pesa mobali ale bino bo sangisela ka esu na oya azwaka na o bozo sangisa a pesa mobali bo kufa ba pauvre bino ba mama o bo kufa ba pauvre nzambe lokaza ragiste apesa clair obonga ya vie ya mutu na maboka mutu te ye moko azaka na clé wana ya richesse ke oyo abongaka lelo oyo tana ekoki fa bonga awa bosalisa batu mususu ta musu bana bandeko ne baoluka mbonga minerval o piate demain ou après demain nzambe loraka roulage là sko bana ndengo wana lelo ba komi na mbongo babali bakonzi basunga ba mama ndengo wana te ale bino pe na internet bokozwa pe temps boye pe bobandi koloba o ndenge eza kutu boye aza na mbongo akisi mama abota epe ana bandeko mama na ye bazovanda na makala ya vandaka na ville aza na mbongo ya l'histoire est dedans histoire ya na kati fo babete so babeteli yo te oyeba te botika okritika batu ke nga famille na ye te oyebi histoire te il faut yeba histoire ya mutu wana pourquoi aza na mbongo asunga famille ta sunga batu mususu seke likamo ezala na kati communauté nazo supplier bino bozo perdre batan na bino inutilement réseaux sociaux ne na banda olobanga kala na zo kanisa ngo délire mais soto bito luka délire ba délire eza na internet ngaso na ina seka natala Aïda Aïda na mobile ne onani Aïda na décor na kota ramba mona betika Aïda décor bimi na banjo tala na oseka so na lembi bango na kena ba ivoirien na page Facebook c'est un bridon na banjo tala bato wana misatu bandoki wana ba sexa misatu na tali na sekiti na lembi na lali à l'époque pe na banota la pe banani oyo na bosani ba kombo na bango donc bazana nazana ba place na ngaso na ngina se distraire na kenda otala siko distraction depuis quand ma finga et comme distraction o soit disant total rapporter o le couté théâtre za wana za distraction botala théâtre bon tala ba témoignage ango boze na tia boko melanga ba témoignage bata Facebook bata YouTube ba témoignage na tia no témoignage mutazolo ba ke mama Sara na koma oluka mbongo po na yo na koma koteka kabelo po na yo ta ba témoignage angwana botanga ta ba témoignage siko yo muto yo talaka wana koma esclave na ye o gagna net ni na loba ngo met faso ko tala nga o bénéficiaire ta ne loko muketa ta na conseil na ngate ozata na souvenir te que grâce à Sarah Tolande na yeba ta musuko lamba fufu grâce à Sarah Tolande na yeba koteka so ozana souvenir te ya ko ya rasuste ça sert à rien siko raison nini o bata poto bo pesa ke bovanda na ba live ma finga botonda akuna bo gagna nini eza distraction te théâtre eza distraction Bellevue azobimisa ba film kitoko si là n'en parlons pas soko lingo seka otala bagag
na bagego koseka na TikTok awa toza na bato pe basekisa makasi ba na TikTok so tali vidéo na yo kosuba la bilamba. Mais pourquoi bino boza toujours derrière ba live là où il y a les insultes? Nde nazao so na fungola ka titre na komika titre na bongisango ka bien. Fali Ipupa Sambwe Koffi Olomide Sambwe nazo ta kombo TikTokers mo na che mutakala na ya Sambwe tonga toza nombre ta même na YouTube tonga toza nombre te même na Facebook tonga toza le belé po Sarah oloba maramba kofinga yango tozo bonga te ane bobanda otalanga na YouTube calculer ce qu'on a né wana c'est-à-dire ngana bossé fort ya on a commis au nazalelo sko batan wana nyos tu bando talanga na YouTube est-ce que vie n'a changé tozara même personne tozo chité ponga na matin na uta na pasi na mata sko yo bando talanga o mata to kita comment na commentaire ko ka sonite koka sonite comment na commentaire yoko yoka sonite comment bando otalanga nde na uta nde na zara mtapasi banda sko kotala ane ya lelo tala sko vi na ope banda tan wana ti lelo o mati to kiti soro kiti c'est que concentre-toi lukavina ba ranking ya bat internet c'est nous le bénéficiaire. Ba live internet ba scandale na ba actualité bimanga na réseaux sociaux bisonde to bénéficier nango pas vous. Tant biso to yaka ko clasher avec conscience ya mamto sala. Tant na yo clasher mutu pona na problème na mutu wana. Mais ce ko yo ozana problème ni nanga ni na mutu wana. Mais oyaka matin midi soir na ba faux compte ko finga ko benga na ba live ko finga osumu ko fele ozo bloquer vi na yo moko mutatindi ote ah Fatima bia kita na linga bata vérité Fatima bia kita Fatima bia kita zala cha abia kita yaya courage soro kita ndengo olanda life nanga concentre-toi na makambo est important pour na vie na yo ko gaspiller ba énergie na yo pour na batute gaspiller ba énergie na yo pour na ba intérêt na yo vivre na monde intérêt place aux mona ba intérêt na yo ezate ko yate eza perte temps soro comprendre que na émission Mama Sarah ya parlons du business na kozwa maele ya obanoteka na oya otalae so monike Sarah tola ofinga manka gagner yaya na osumuka pama na tala te pour ato commenter te du fait ko yo kama finga nde na ofinga mutu na diffamer mutu ozo sumuka merci vraiment belle vie fata qui pas habillé pas kita omoni batu bazo avouer belle vie en tout cas nzamba pambola pour la vérité yé pas bi akita nga pe na kita vraiment voilà okita skopoani au mona batan o falaki o focaliser yango peut-être na olukavina o batan o na énergie parce que neto za la boye na za makasi se ko na se côté et comme on attend mo na lemba na kokate na okola na lembi ajo toza nango lelo eza ajo photo bunda to luka na vie to préparer to bongisa retraite sinon te okoma ba mama oyo mama yebisa dasa tindelanga saki aloso okoma mama ndoki okoma loka obota ibana po ba rendre yo ascenseur wana ba futa o te babota mwana po bongiso te na vie mi bongisa otamboli na mituka merci Gisela osombi banda kotikeli bana na yo po eza devoir à parents o orienter bana na o réussir scolarité na éducation na bango
demain ou après demain oh loni kati na bango bana wana bako ozala très bien orienté na vie ozala ou pas so nzamba pesi o chance au mona bana non nde ba okola nde bazo bonga o bando vanda bo sans osenga jipeye sans osenga lopango ye parce que obokola ibana no bien mais ti oyo koma ba mama o bazalara yo mwana o loko so sombela nga ta super te mbongo nyaso pesa aka mwasi na yo tokotala okomi kolakela mwana mabe. Est-ce que mwana mutatinda ka o gérer passer na o mabe po ani obongisa i retraite ki bopaka na ote o gérer passer mabe. Oh soko zena ba mapangu na yo oche ba locataire ozana ba business na yo komi mpaka mais ozana ba business ozana ba entrée. Est-ce que maman ndengwa na koki osa mobola na ndako mwana na ye? Voilà comment ba mibali o baza immature ba respectera ba mama bokilote oyi ba respecter te poani ma bokilo mobimba matin midi soir na ndako mwana pesa loso pesa tonga tension nini boye bisenga senga o gérer qui passer ma bien na tinda ki fala o gérer passer na o bien fala ko préparer retraite na yo keta on koma mpaka yo ko tcheli kete bana yango mona ba mame bele batinda bana na bakindumba tala batu ba ko maka saro pesa nga courage musu yo akomi message ngwana saro pesa nga courage ya kokene musala après 15 ans na sala te mais je travaille. Botala ba témoignage bandeko batu bana Facebook na YouTube bazomona mutakomi ke saro pesa nga courage ya kokene musala après 15 ans na poto asala raté mais lelo akomo sala siko yo bénéficier nani ozomona koto ko chité père tata nyos tozo sala tango za makasi ole luka mbongo tango za makasi o luka te tango okoma faible okomi kolakela bana okoma longolela bana maputa ba occupé ote mwana wana sombela aka mwasi na ye banda kuna mituka c'est son argent yo pozaki na mobali na époque na yo banda osombela o mituka ochango wapi nde ba mama ba okilo ba baba okilo bakoma bandoki bakoma kubundisa basi ya bana na bango bakomisaka bana na bango basi marchandise lokana boti bana basi misato yaya fobo bimaka maman komo tinda bana basa kindumba non seulement parce que j'irai passer ma vie pande konanga ngane na yo la msabino peut-être bozwa chance te ya kokutana na mutu akota live abando tali sabino ba réalité on lo bana bino tam subu kozwa kate mais lokanga nzamba pesinga likanisi ya kolobana kabobo Ortilia bonsoir ma chérie tikanga na loba bozwa conscience eza oteka nguba mapa loso sukali otambusaka biloko na mutu maya komela eza business eza don o nzamba pesu eza talent oza na maboko ya koluka mbongo salango bien soko ozala na 10 ozala na 5 heures du temps okotaka ba live inutile eza perte à temps kaba 5 heures du temps wana landaka ba formation nga na formation na l'accès mutu sans fond ozata na $1 te mokosa business oui c'est okosa business au gagner pe fond de démarrage au bandi pour travailler avec $100 okosa business mais wana kuto ko déplacer c'est okosa business malé bokomo combien de témoignages na pesa bino nga na banda na 100 fonds na maboko na kenda kozwa masaka batu na mapapa batu na zui ba pesinga net na $9 na sombite na zui nga na bimi loka commissionnaire na ke koteka bénéfice na zui bana balia na futela bana minerval est-ce que lelo na ki de façon mapapa batu na teka nga mo mapapa ti donc naza témoignage vivante eza ya kolokota te na vivaka na cagnotte te na vivaka na cotisation te na vivaka na sueur nanga na maele o nzamba apesanga na ndima kosala émission ya parlons du business pour na partager maele wana na bino mais batu boza toujours donc boza plus ba insensé bozo
place mabeza opportunité mususu eye nazolo bango na ba TikTok hein les gens ne voient. Moi je gagne de l'argent hein na pesa ibino avec l'advantage bato balingi ba travailler na travers l'advantage bato balingi ba sala mbongo na travers l'advantage eza business oyo na Congo bato bayebi yango nante Congolaise ou aza na Congo aza na kati ya business wana aza ambassadrice na kanga mo saratola mais toza na Congolaise moko mais aza résider na France donc toi l'aura deux Congolaises ou a vivre na Congo na nga moko na branché batou awa nazo bele la matin midi soir opportunité d'affaires muto aza na posa travailler na travers la vende contactenga bengi te tout le monde aza inconscient na vie mais nga azole la ngode ambongo ba ivoirienne ba tondi kuna na kati ya ba groupe na biso ya ba ambassadeur ba ivoirien na ba ivoirien ba togolais ba camerounaise ba congolaise bazate tala congolaise azo rêver baninga basi bazo luka mbongo ozomona batu ba témoigner na kati ke ngane naza boye natika musala ya ki docteur pona travers la batu ba uti couronner bango basali ba na ba fond na bango ba travailler ba $100,000 neti nga na luka na battre record nazo luka na battre record nga pe ba compter nga na travailler $100,000 na compte na nga ba futinga. Alors, nazo loba mutu moi, nazo sala ba vidéo na TikTok, na YouTube. Batu baza intéressé te. Mais son aloba eka na mutakala ya nani oyo. Nanga nazo ba appel. Saratindela nga mutakala. Saratindela nga ba photo na nani oza nango. Batu baza na bango intéressé te. Baza plus intéressé na ba futilité. Le temps passe. Ajizo kende vie ezoleka. On a sambela na kende église ozo pamba matendeni nga kende église chaque jour te na sambela na parler mais nzamba zo exaucer ba prière na nga parce que na na détermination na ebelo na luka na vie biso tout oza to na YouTube mais muna muto ana ndenge a penser la ndenge a travaillera ndenge o mone la maramna et puis ndenge zo avancer to ande moti na ebisi bino a boya à travers l'advantage boya misala ezakuna na travers l'advantage opportunité d'affaires TikTok eza place à gagner mbongo muto ayebi koloba aozana besoin kutu partenaire ya te kana kati à travers l'advantage soro travailler bien yaya tu vas te faire des millions okomisa ela mbongo na yo moko ya pété. Alors na yaki suna deuxième projet na binaza na deux projets pour na bato balinga ko voyager net bande on a biso basara ba business asomba billet afuta hôtel et kolia autom susu na fond zara na $1,000 au voyager nango kaka na kati à travers l'advantage ezo pesa batu opportunité soki ofuti abonnement na yo ozui licence na yo okomi sala ba réservation ya hôtel na ba billet na moins cher na hôtel ko poster vol aller retour na hôtel à 5 jours na kati $800. Et ça, opportunité pour économiser l'argent. Na katika ya opportunité wana. En même temps, ozo somba ba billet na yo. En même temps, on va foutre pourcentage. Donc, nengo somba billet wana. Tom sous ba foutre pourcentage à $20 et côté na compte na ezongi. Boye bisanga bo voyage à bokenda somba ba biloko. Est-ce que basi ba récompenser? Non. Donc, à travers l'advantage, tu as deux procédures. Et puis, tu as deux business. Tu as la business élite. Pour na bateau, tu vas travailler dans l'ambassadeur. Tu as la conférence qui présenter en Italie. En avril 1. Non, Kende. Mais tu fais rien. Nderozo talangoza na poto. Au salé le roté moza au moins la connexion internet gratuit. Mais c'est lancé dans le business. Ba revenu passif yango wana. Ozo tambola na ote tu te déplaces pas, mais oza focus na kati à travers l'advantage.
oza focus na kati ozozwa bambongo na yo ozozwa bakommission na yo tu travail eza partout na monde entier okosala réservation na bandundu okosala réservation pour mbandaka na moins cher oza na poto lingo ya Kinshasa oreva olala na hôtel du fleuve na moins cher soko oza abonné na kati ya Travel Advantage osala na billet na hôtel na moins cher. Mais bato baza intéressé te. On est plus intéressé dans de bêtises. Dans ça la live moro spécial, je crois demain. Dans Solana ba manager, je crois demain. Dans ça la live moro spécial, dans Zana bango na batu bako témoigner. Bango balobana bango plus toi na bata anglais, toi na bata français, mais ngape lingala phone na bino na ozala wana pe. Alors, tokomeka kozala to se unir et loko bato baole la ngombongo ka ba ivoirien, ba togolais, ba sénégalais, ba pays Afrique nyonso na Europe et puis Europe la plupart mindele. Donc Congo tozaka na retard. Oka bomo na YouTube, ebi ke YouTube banda kala. YouTube banda ba 2010 YouTube ezala déjà. Mais tellement tozé bara makambute tozara plus basé na ba fitilité, batu na poto babanda déjà kolia mbongo à YouTube. Mais lelo mbongo na YouTube eza sunde ezala raté pourquoi parce que batu ba surtout que là on a retard ba côté belé ba sali ba chaîne belé. Mais à l'époque YouTube ezala sauf ngoli ka chaîne lelo au côté vidéo lelo etalami ozwi mbongo. Eza na besoin ba bonneté, oza na besoin ba heurté, wana besoin ba vité. Le comité la ba commission et belé donc tozoaragnon son en retard nga il faut na lata couronne ambassadrice à RDC pour na Travel Advantage les années oh on a travaillé en détermination nga fona beta $100,000 na plateforme ou à Travel Advantage ndeko o uto beta $100,000 à sala magité na epte so Gladys aza en ligne à sala magité pour beta $100,000 à sala qui magité na habité sur en ligne na mekana okobenga Fatou à sala magité Fatou aza sénégalaise basali ba magité pour ba travailler ndengo wana basali magité mais pourquoi pas biso pour na ninité mais biso toza plus basé na buzoba soki na tie histoire vraie awa bakota bazota langate ba hôtel te po ba mon ngo est intéressant eza ba histoire maman atoza na Belgique tu vas travailler atoza na Londres atoza na Congo au travailler voilà je crois Gladys na été soit disponible na mes collègues ça donc batu baza focus na makambuka ya buzoba batu baza focus na makambo yo eko rapporter elo côté na makambo yo baxeler un plus te na vie mais mutu aza focus atela ngo énergie abimisa énergie au sala faux compte abimisa énergie au commentaire. Allô Gladys, bonsoir, ça va? Ouais, ça marche. Est-ce que je peux te déranger pour 5 minutes? Je te fais passer en live pour un témoignage, un tout petit cours. Please. Non, 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 je suis en direct. Hein. J'ouvre seulement les haut-parleurs et puis tu expliques comment tu as fait $100,000 sur Travel Advantage. Alors là, tu veux un témoignage client ou un témoignage business? C'est pas pareil. Témoignage business, témoignage client vite fait. Ok. D'accord, tu es déjà en live. Alors, salut tout le monde. Bah, écoutez, merci déjà, du coup, Sarah, de pouvoir m'inviter à ce live. Oui. Donc, moi, je m'appelle Gladys. Du coup, je vis à Paris. Et ça fait déjà 4 ans que j'utilise la plateforme Travel Advantage. Donc, comme la plupart des personnes, en fait, j'en ai entendu parler. Et rapidement, j'ai décidé de prendre un accès pour tester la plateforme. Alors, ma première réservation, je l'ai faite à Paris. C'était la première fois de ma vie d'ailleurs que je faisais un hôtel à Paris et en plus à 5 étoiles. Et en passant par la plateforme, donc j'ai pu faire une économie de plus de 200 € sur cet hôtel de luxe. Et très rapidement, en fait, j'ai compris que c'était vraiment la plateforme qu'il me fallait pour pouvoir voyager plus souvent et surtout moins cher.
Donc à l'heure d'aujourd'hui, déjà en 4 ans, j'ai fait déjà plus de 10 destinations. J'ai pu faire plus de 8 000 € d'économie, donc c'est pas rien parce que moi aujourd'hui, c'est vraiment la plateforme que j'utilise tout le temps, que ce soit pour mes hôtels, mes vols, activités, location de vacances, etc. Non seulement ça vous aide à économiser, mais vous allez vous rendre compte que quand vous êtes fidèle à cette plateforme-là, vous allez pouvoir aussi gagner des cashbacks, donc on appelle ça des crédits voyage. Et ça vous aide tout simplement de pouvoir bénéficier de réductions supplémentaires en fait en passant par cette plateforme-là. Donc voilà. Et là, pour vous dire, en même pas 2 mois déjà, en 2023, là, j'ai déjà fait Malte. Donc au mois de janvier, j'ai fait un week-end à Malte. Vol et hôtel inclus, j'ai payé même pas 90 €. Et j'étais dans un très bon hôtel en plus. J'ai pu réserver une location de voiture aussi pour même pas 30 € pour les 3 jours avec l'agent Sixt en passant par la plateforme. La semaine dernière, j'étais à Dakar. Donc du coup, je suis revenue fraîchement d'un séjour à Dakar. J'ai réservé mon hôtel, mon vol aussi via la plateforme. Et là, les prochains séjours que je vais faire, ce sera l'Islande, Florence. Pratiquement tous les mois, je voyage en fait. Parce que quand vous prenez le temps d'aller sur le site, vous avez envie de voyager tout le temps parce que c'est tellement pas cher qu'au final, on se rend compte que c'est tout à fait possible de pouvoir profiter de cette plateforme-là et d'économiser en même temps. Alors, il faut savoir que je développe aussi la partie business parce que quand vous prenez un accès en fait à cette plateforme-là, on vous donne la possibilité, j'insiste vraiment là-dessus, c'est pas obligatoire, mais de faire la promotion de cette plateforme-là et d'être payé pour le faire. Voilà. Et c'est vrai que moi, quand on m'a proposé ça, tout de suite, je me suis dit pourquoi pas, parce que la plateforme, elle est top. J'ai déjà quand même beaucoup voyagé avec et j'en ai même parlé à ma famille et mes amis et je me suis dit, tiens, autant qu'à faire, si on peut être payé juste pour recommander ce site-là, on y va. Oui. Et professionnellement, moi, je suis infirmière. Et c'est vrai que en France, c'est un peu partout pareil. C'est pas un travail qui est facile. On est mal payé et moi, voilà, financièrement, j'étais vraiment en grande difficulté. Pour arrondir mes fins de mois, je faisais beaucoup d'intérim et de vacations. Donc, concrètement, j'avais pas de vie, voilà. Et quand on m'a proposé l'opportunité, je me suis dit, autant se lancer. C'est le voyage. Personne n'est allergique au voyage. Si ça peut me permettre de pouvoir résoudre mes dettes et même me faire plaisir, on y va. Rendez-vous compte quand même pas, allez, on va dire en un an, à peu près 1 an et demi que j'ai commencé à développer le business. J'ai eu des clients vraiment partout, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, parce que vous pouvez faire ça partout. J'ai fait un chiffre d'affaires de plus de 100 000 $ annuels. Voilà, 100 000 $. Je peux vous dire 100 000 $ annuels, les amis. Et quand j'ai vu la puissance de ce business-là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je peux pas rester toute ma vie à dépendre d'un patron. Voilà. Là, j'ai une opportunité qui est dans le secteur du voyage aujourd'hui. Et les gens ne sont pas allergiques au voyage. Tout le monde cherche un plan comme ça pour voyager moins cher. Et je me suis dit, autant se mettre à fond dedans. Donc, en 2021, j'ai pas travaillé. J'ai démissionné déjà. Waouh. J'ai démissionné et j'ai développé le business à 100%. J'ai commencé à voyager. Je parlais de cette plateforme-là à tout le monde jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, en fait, je travaille de chez moi. Voilà, télétravail. Je voyage en même temps. Et j'accompagne énormément de personnes à pouvoir profiter de l'opportunité déjà pour voyager moins cher, mais aussi pour développer l'activité dans le business. Et vraiment pour vous dire, au début j'étais très sceptique. Je me suis dit mais c'est trop beau pour être vrai, mais je me suis quand même lancée. Et c'est pour ça que quand vous faites des business comme ça, il faut vous entourer des bonnes personnes. Oui. Et moi j'ai été voir les gens qui réussissent dans ce business-là. Voilà, j'ai vu comment ils travaillent et j'ai fait un copier-coller. C'est aussi simple que ça parce que quand vous faites le business, on vous accompagne, on vous forme et ça fonctionne. Aujourd'hui, j'ai des gens qui font ça, qui étaient peut-être licenciés par rapport au Covid ou par exemple qui cherchaient un complément de revenu. Ils font ça maintenant. Réseaux sociaux, bouche à oreille, les amis, c'est très simple à faire, il faut juste en parler autour de vous. Oui. Et concrètement, on a été à Dakar le mois dernier. On a commencé à présenter cette plateforme-là aux Sénégalais. Mais en fait, là-bas, ils ont kiffé.
Et on est en train de s'étendre dans toute l'Afrique, à la RDC, au Gabon. On fait ça partout là. On est en train de montrer aux gens qu'il y a cette plateforme qui existe pour les aider à voyager moins cher. Mais en même temps, à côté de ça, il y a une opportunité d'affaires pour vous aider à générer un complément de revenus et même voire plus. Donc vraiment, hein, il faut vraiment vous lancer là-dedans, que ce soit pour voyager moins cher ou même pour pouvoir générer un complément de revenus. Et on est certifié à tout France. Ça, c'est puissant, les jeunes. C'est vraiment pour vous faire comprendre que la société avec laquelle on travaille, c'est pas des blagues. Oui. Société légale, reconnue à l'ETOA. C'est puissant. Donc on est reconnu en fait comme tour opérateur, comme fournisseur de voyage. Ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, la société avec qui on travaille a fait tout le nécessaire pour qu'on puisse faire l'activité légalement. Pas besoin de diplôme pour faire ça. Vous savez, à partir de 18 ans, vous pouvez faire l'activité. Oui. Donc voilà quoi, on n'a pas besoin d'expérience. Moi, j'ai des gens qui n'ont pas d'expérience, mais on les a permis de développer le business. Et aujourd'hui, ils gagnent de l'argent avec ça. Donc vraiment, hein, prenez l'information avec Sarah. De toute façon, avec Sarah, on développe le business ensemble. On est en train de développer ça dans l'Afrique, mais même aux États-Unis, en France, partout. Hein, parce que vous pouvez faire ça dans le monde entier. Et tester la plateforme. Sincèrement, moi, j'ai adhéré, j'ai testé tout de suite. J'ai vu que le truc, qui fonctionne. Les économies, elles sont dingues. Et aujourd'hui, on a énormément de gens. On est plus de 350 000 membres à utiliser cette plateforme-là. Et aujourd'hui, on a des partenaires. Les plateformes, c'est Travel Advantage. Voilà. Travel Advantage, tout le monde parle de ça là, sur Snapchat, Instagram, TikTok. Tout le monde parle de Travel Advantage. D'ailleurs, bientôt là, on est passé aux infos, on est passé à BFM. Le vice-président de la société est passé à BFM là. C'est une plateforme de fou. Et aujourd'hui, tout le monde passe par ce site-là parce que concrètement, on permet aux gens d'économiser parce qu'on a un modèle qui est innovant. Aujourd'hui, vous voulez voyager, vous allez en agence de voyage, vous allez sur les sites internet, vous payez la publicité, tous les frais de dossier là qu'on met sur votre dos. Avec Travel Advantage, vous ne payez pas la pub. Donc, on économise. Et au final, par exemple, là, je viens de faire une simulation là, pour une cliente qui veut partir à Dubaï. Les 8 jours... sur Booking, c'était presque 1800 voire 2000 euros. Même hôtel, même date, même prestation sur Travel Advantage, c'était même pas 600 euros. Vous vous rendez compte de l'économie? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens passent par ce site-là, parce qu'il y a vraiment de belles réductions dessus. C'est énorme. Vous pouvez même faire shopping là-dessus. Et vous avez vraiment toutes les prestations dans le secteur du voyage, quoi. Merci beaucoup, vraiment, Gladys. Merci, c'est gentil de ta part. Merci beaucoup. On se retrouve le soir. On a réunion ce soir. Il y a une conférence. Voilà. Alors, la prochaine conférence, ce sera... on fait 3 conférences cette semaine. Oui. Donc, on a mercredi, vendredi et samedi. Ok. À plus donc, tard, là, alors. Les gens, ils peuvent venir. Les Zooms sont en libre accès. Et ce soir même, là, je vais pouvoir partager de mon parcours, de mon expérience. Donc, les gens qui veulent venir, venez. Le Zoom, il est ouvert. Vous pouvez venir. On a pas mal de personnes aujourd'hui qui développent l'activité, qui partagent leur expérience. Oui. Et aujourd'hui, là, moi, je vais parler de mon parcours, comment j'ai connu cette plateforme-là et ce que ça me permet aujourd'hui de faire. C'est vraiment un truc de fou. En tout cas, merci, ma belle. Merci, et, merci. Merci, bye, merci Gladys. Ciao. Merci à toi, bye. Bye. Voilà. Namoni moko na biso pa komi a ambassadeur moko aza awa. Merci beaucoup Team Tekos ambassadeur, je suis ambassadeur à travers l'Advantage. Wow. Donc bande konanga eza opportunité d'affaires o. Soro comprendre te obengi nga na privé na ko expliquer yo. Soro lingi o s'adhérer na ko expliquer yo na okotsa o en contact na ba manager même avec Gladys o comme ambassadrice yo moko komi komisa la mbongo mama. Na betela ibino li solo azala ete to yokana ete mais na bengi a outi o gagner $100,000 année passée kaka. Azaki infirmière matika musala tika cop à kota na na Travel Advantage. Oza na poto moi on ça les ate parce que mukando oza na ngote. Yaya kota na plateforme à Travel Advantage banda na ko travailler o bando gagner bambongo na yo.
olekisaka tano na TikTok na ba commentaire na kofinga ba opportunité ba business ezoleka kaka boye biso ba congolais toyaka ozwango ka na retard. Alors muto aza intéressé komelanga ka na privé okota en contact na ba manager, explication correcte kaninga utolo bana zoom to na réunion na pourquoi so batindelinga lien to ba lien na groupe na ko partager ngo ba o ba rolinga ba kota ba ko partager expérience na biso kuna ba ko yoka na ba témoignage oyo participer na lobi zoom eza ouvert le na pourquoi. Donc merci Séverine Munchwa, ma copine chérie Mikolo no mono te na TikTok ngape na mona na te. Merci na bandeko nyonso bolandi biso na YouTube. En tout cas tous wa conscience ya roluka mbongo. Oui, nalingi na se distraire na live a Sarah na mafinga koyate. Soro lingo talozwa 1+. Soro moni Sarah tie histoire vraie ya koyoka histoire esungaka biso ya koyeba ndenge ni ya kotambusa vie. Olinga Sarah to la tie parlons du business. Na Sarah pe de business. Na yoka Sarah zolobela nini kuna. Sarah lobaki opportunité d'affaires. Olina vandara na commentaire na finga rabat na ba live. Nako se faire peu de l'argent. Na poto na mukanda te. Na yoka na opportunité ngoza ndengeni. Boende baluka ravi. Donc un bon attendeur s'aligne. Donc beau s'aligner, beau ala ba attendeur à malam. Merci beaucoup na bino nyos na TikTok, merci na bandeko nyos tu bolandinga depuis YouTube. Bozaki tellement ebelé non kotanga ba komo na bino nyos tu te. Nzambe na lola pambola bino. En tout cas, le plus 375 Williams Kitoko. Yo koko melanga, mon numéro zelana tia. Apparemment batu ba na besoin pe ya numéro pour bata Facebook pe ba ola nanga mais na page nanga Facebook so kotika na profil nango mona numéro nanga ezala nango wana le même numéro wana yango na sa la WhatsApp yango na sa la rappel. Donc numéro nanga pe na poster bino suskuna bomona. Donc voilà bokoki obenganga na ko expliquer bino na ko orienter bino ndenini tokoki ko travailler ensemble to silisa chômage na mboka to silisa ba femme insensée to silisa ba taketo po mutu nyonso soka komi ko simba mwa mbongo aozala na temps ya ko jalouser moninga te. Mutu nyonso soka komi ko travailler azoko ko somba ta mwa bijou na ye azoko kata ko mata avion arozala na temps ya ko boma moninga ne congolais te. To sala misala to travailler. Portez-vous bien, hein? Au revoir, bande quoi TikTok, bye. Vous comme il en a privé et au ça.